Merci. Alors, 16. Ouais, père. Bah, Kaneli Bisso, hein. Ça te calme. Bon, on est bien à l'Obana Wera. Santé qui te comme on na ngai. Oui, alors. La répétition, il y a de la forêt. Voilà la nuance. T'as bon tout naïe. Bah ici le beso va sur la Bercy. Parce que bah reçoit na été. C'est quoi? Ouais, Raï Moraï. Mon jeune frère, ça va? Ça va? Santé qui te comme on dit na ngai. T'as de l'eau, voilà. Au moins, il a raison. Kata. Donc, Tobanda, parce que, bon, tous là qui n'a des jours à oui, normal. Na pesi na batoto balingaka biso et mbote pa ya mama Rita watika mwana ete ili de bundes katakata zawana na ngamba bagolwa na kopesa mbote pa ya Jibril ma sœur et Irma de London. Oh, Irma de London. Opesa mbote. Na opesa mbote pe pa ya Maison Blanche. Maître Blanche. Na kopesa mbote pa ya Vie Jolie Kolo Bracelet. Oh, allez. Ça c'est fort. Bon. Na kopesa pe mbote pa Junior Boutois, les restes batikale et batikala kala bandenge na bango na ngamba ba warrior na pesi parce belende trop na rotanga bango nyoso ta. Ba swag ba président Tony ba katakata ba parce belé trop quoi. Ba mbote na bango ba spiritas ba mbote trop bata wenge na rozwa yaba nazana grâce mutu pasi mama ngolela les méchants bazana et chango azawana nombre 1 parce belé petro na linga bango trop quoi. Vraiment na banjungi c'est tout et bambote trop tuzawana to solara kana ninga bien. Merci. DJ Sukali botika ngape na pesa mbote na DJ Sukali. Mbote na Nickel Kanda. Balobi le 14 février toza na Saint-Étienne. Na bossa ni lettre ka. Papa to ka blana émission. Lettre ka na ngai. Mama Rita des Aka na pesi mbote na Aimé Dozola de Mutu Tempo na pesi mbote na Irène Rose la force est tranquille, un grand merci na Vava Vava na pesi mbote na pesi mbote na DJ Sukali na zobaksa mbote wana Kelly de Bundes balobi lo kanzambe soki se telemi mutu mukila kitsa ngote balobi lo kwanzambe setelemi muta mukili akoko kitizango te wolo lokota nyoso tu ezalaka ya yemungo grand prêtre nzambe. Alors tokoti bandeko na pesi mbote te bolimbisanga na bozali ebele katakata ozali wana ma fille Irma de London yepe wana koti nzungo yo Irma de London te pesi mbote na pesi mbote na batu tout bazo olanda biso. Merci beaucoup parce que boza ebele na fenêtre boza 558 personnes na fenêtre bozo otala biso, ça fait toujours plaisir. Soko yo ki ba modi betiawa loko kota noki pour que ozo ngonga na yo parce que ngonga esi betaki 16 yo pelisimoto ba yusinga ike yo pelisimoto internet indi à cause na yo. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon eza kutu soki bango balobi ki eza moto nga na oloba eza moto te et bango nde bayebi ko gérer ba citation te et bongaka tango yo bandeli batu tango batu bakoya kozongisa ba réponse na ba te pourquoi batu bakoka ko supporter te ba réponse ya batu batebele bayebi te makambo ezoleka oyo eza makambo etali ba artiste te d'abord eza makambo depuis na kota na TikTok mbala liboso na muna panel ya njungu na panel ya parlement batutana na ndenge oyo okuteza kutu libanda ya artiste tout consort
Et ça, deux panels et tout ani. Nani yango a tout ici deux panels. Toye bango tant to sola boy. Parce que, et ça, la moutou, oh, y a tout ici deux panels, oh. Parce que tout ça, là, on a biso mo ba jeton, et ça, là, on a un ninga normal. Mais, oh, et ça, là, qui, oh, to ou to l'examen des jours, wana. Et ça, moutou, mo, quoi, tout ici deux panels. Lilo, mon aki, qui est, panel, moussous, comme, bazalaka, trop basé. Na ba mama, ba papa, na bino, tout consort, oyebi kaka nenge bimaki. Alors, tovanda ki na biso, tovandi na biso, awa na njungli tovanda tomesa na kovanda. Awa, toyoki na parlement, ndenge basololaka, batangi bakombo na biso. Mutu oya tangi kombo na biso, azali moko ya bambiaka ya parlement. O ba bengi na kombo ya Vieux Joli Kusala. Est-ce que na okende bien? Jusque là, ngonge bete liote. Bavandi na bango. Basalaki analyse moko selon nenge parlement kenda. Nalobaki yango awa. Parlement eza parmi ba grand panel. Nalobaki yango awa mokolangwana. O eza rekoniti na ye moko papa Hervé. Oyo responsable nango azali Mobutu. Parlement à l'époque njungu ezalaki ba live oyo tozalaki kokende nga naza muta parlement te. Batongo ba yeba na bato ba fingi wana ba yebi na bango te. Nga na muta parlement te. Me nga naza ndeti mwana eza ngola mwana mo babota libanda. Ya nenga parlement o azalaki ko ya na parlement ana se aokoma makamba ngo ba osolola à l'époque. Mais na tikala kozala muta parlement te ona vanda na likolo na partager na bato non. Une fois kaka na matana, ba deux fois kaka na matana parler. Une fois ba boaka nga, deuxième fois ezaki na moma citation mo na koya wana. Alors, ba vandisi ba mi vandisi bango moko Vieux Joli azu idée na ye amoni ndenge parlement ekomi pona lobaki yango ke parlement ekoma na lobaki bien parlement ekoma poubelle. Mais eloko wana bazo se plaindre ngote luka mo mususu ndeko na ngai. Mais na ko s'expliquer pourquoi ekoma poubelle. Parlement ezalaki parmi ba joli panel. Parmi ba panel o ba respectaka. Parmi ba grand panel o eboti ba panel a mike wana ya ba golo wana parlement nde aza responsable. À l'époque parlement njungu ezalaki kolobaka makambu ya feri. Balobaka makambu ya bato ba individu te nokola ba biso boye. Siko lelo parlement ekoma kovanda ba kombo ya ba individu yango place na lobaki ke parlement ekomi poubelle na sens nini ke ekomi ko accepter makambu nyonso o eza même dignité eza même na nini na eza pesa même avantage moko na artiste te. Et sa phrase ngana bimisaki. Même ye moko Mobutu njungu aza conscient na maloba na que parlement ya kalezala kitango ba osolo fere ba osolo la fere tina suka ba silisi pe ba kati live ba ki mais lelo ba solo la kasu fere bien te lelo koma efanjo wana njungu wana 16 wana lelo ba koma na bango omona ka mutu ma epe abandi ko beta na e Irma ba bordir ba kofinga na bango Irma musuke ba kepa Vieux Vandame ba musomo na ba kepa mama ben ça dit parlement e koma poubelle na sens wana. Surtout Irma soki ko kufa si de yasina kufa banga babomelanga bebe wana heureusement za kana posomo makasi ne bakokaka ete na parle. Mais Irma zali combattante Irma bundaka mingi na ba promotion tout ça ne soto ko solango lelo to sila na lelo yango zomona ke na stratégie ya Vieux Joli nenga yo kakanga na lobaka po Moutouma rolobate awa kinga na finga papa Hervé. Ono kosi. Mais déjà pe awa muta finga ka artiste mokazate. Ah oui. Alors, Vieux Joli ninga yo kakangai. Pongande muna tikala na inazu na yiba parlement makolo. Oh. Oui.
omoni stratégie parlement ezalaki ndeni parlement ezalaki batelemelaka bagolo ya sentiment yango wana esprit parlement omona mutu moko asali likambo kuna parfois mama Bernice asali likambo moko basepeli yango te parlement kote tomboki sikoyo bazalaka suna idéologie wana te babungisa idéologie wana na maboko na bango siko ekoma epa na nga yango omonaka nga na betaka sete na bagolo ya sentiment oyo ya bilobela tokokoma wana njungu bagolo oyo ya bilobela nga na telemelaka bango yango wana ezalaki makambo o parlement azalaki nango na kala tanga moni golo moko bimi ya sentiment azoyeba makambo eza contre faire to ezopesa me bango ezopesa bango kanda bango bakoya bakolobela mutu wana akotika yango wana makambo wana koma na me parlement ezalaka su bongo te yango na lobaki na yiba bango makolo po ngai nazalaki wana azoyoka bango na komaka makambo bango balobaka ya bien bango tango buzobe koti nga siko na zwi makambo wana bien na komo tambola nango très bien. Je pense que na bato baolanda nga bazoyeba ndenge nazo expliquer so bokombotali parlement ya kala na ya lelo eza différent makasi lelo ekoma nango poubelle nazoloba ngo oyo roi David ayemba poubelle bona olongola terme ndeni yango monaki vie joli kusala l'homme ya bracelet à réfléchir à lobi non eza na petit moko boye azalaka na njungu kuna 16 na yokaka ye ndenge bagolo balinga bazonga ye pe akenda na ye me tozongisa ye ayaka parlement po aza parlementaire pourquoi benga parlementaire njungu po azomona esprit ya parlement kati na nga oyoki Très bien. azomona esprit ya parlement kati na nga esprit o mobutu azalaki nango na kala kati na nga yango ne vie joli alobaki kino tango bagolo baozonga nga na o préféré pe boluka gola 16 boluka panthère sikoyo monde ya bagolo njungu eza monde ya hypocrisie Oh! jour wana bazosala makambo wana batebele bazalaki d'accord batebele pe bazalaki d'accord na vie joli te yoka histoire omona siko lelo penja na obimisa bango nyonso na mpoasa bavandi vie joli tango alobi likambo wana et mosusu bazalaki d'accord oui vie joli aza na raison bato fo bazonga tout consort bo babeti analyse parlement nde ekontrolaka baesprit nyonso bagaulois c'est parlement na tano nazovalorize yango na njungu eza parlement nde ekontrolaka baesprit nyonso bamosusu bazalaki d'accord nango oui vie joli bato fo bazonga tout consort bazonga bamosusu bazalaki d'accord te sikoyo tango ekomeli biso ekomelaki biso na ba audio bato ba o bakata wana kaka bato pe bazokomela biso ke mutu moko takomela nga na parlement bafingi bino njoka ne parlement fingaki biso te na première tour parlement déclaraki biso siko biso faut répondre parlement to répondre parlement wapi na njungu place o bayamba biso ba fazer place ba lokota biso ba oyo ndetangu na ye koboya offre ya parlement na monaki yango malédiction na baki nga moyena kende parlement oya lelo ezate na kokende te po parlement koma poubelle bazongisa parlement ya kala ezalaki mutu alobi na ye kambo na ye esili akei parlement wana ezalaki na goût ezalaki na sans bêtise bazongisa yango esprit wana après biso tokoya kosala tokoya kozonga atiko bakovote biso bavote biso tozongi esali sikoyo tango panthère aleki njoka nde vie nono azalaka déjà na problème na panthère boyoka histoire ndenge ezokende mpo nayebisa bino ke bato wana baya mystique tozokanga na tiki yo mpenza ofungama oyo videlo alobi baya fantastique baya très mignon bato wana baya fantastique o bicho c'est-à-dire baza fantastique mpona kocomprendre bato wana njungu faut kovanda omela bango po comprendre bango vie joli nani vie nono tango ayoki panthère à répondre déjà na parlement yende mutu aliboso akotelemela panthère eza vie nono sikoyo tango bamoni gola 16 à répondre mutu aliboso akotelemela gola 16 eza ledi peti wana mwasi oyo tozalaki na ye na serimo baproblème oyo boye yende aza kuna princesse yende kuna aza ye nayebi te so azala likango ya nani kuna
Je pense que vie privée. Les vie privée maintenant les kakaka na habité soki pour poste wana zo na parlement faut ça comme mbali n'est pas à la chef kuna. Oh oui njo jana mbena mai mela mai na betangunga. Alors tango esalami ndenge wana bayebi déjà que non a kati ya parlement eza na bato oyo ba deux personnes oyo boya joli atangaki bayokanaka te siko tango eleki bongo vie joli tango aye na njungu aye kosolola na biso natunaki vie joli oza na posa tozonga parlement po toya parlement pourquoi vie joli alobelinga kaka je t'aime ah njungu yoka makambo natunaki ye vie joli esprit ni nezwi yo osenga biso tozonga na parlement réponse ya vie joli je t'aime 16 ah na comprendre je t'aime ngo eza ndenge ni je suis tié nous sommes vous êtes to ndenge ni via kabelinga kaka je t'aime question natunaki vie ngwana 16 je t'aime oh natuni vie je t'aime ngwana ni 16 alinga kayo kaka je t'aime eh je na comprendre est-ce que via za système to nene vie njoka na azwaki makamba ngo epa dajuna na gims je t'aime alors tant et pas migeniema migeniema ekolo nango. Alors, tant on vient à zongi parlement, Mobutu azalaki na ye na esprit ya kofongola live te. Boyo kali histoire, o mona ke bato baza batay baba, ba mystique, ba fantastique, oh bicho. Ça dit que Mobutu azalaki na esprit ya kofongola na ye live te. Et loko ni ne poussaki Mobutu a fongola live njongu. Eza live esalamaki na lady kuna mutu moko azalaki wana azalaki jour wana vie joli azolo babango bazalaki pour vie joli mais aki obalusa histoire et pas lady ça veut dire yango na lobi ke monde ya bagolwa eza monde ya ba hypocrite balingana na bango te batono mona rawana balingana na bango te ti bachaka minoko na balingana ka te po mukolo msiba ko boma na bango na bango. C'est par là et pesa ki Mobutu kanda Mobutu aki ofongola live. Tango afongoli live, afongola ki live te pour répondre biso na njungu awa, afongola ki live pas répondre mutu aki osala live na petona na bon obenge petite te po na pese respect ser na biso na lady. Alors, tango esala mindengwana bango kuna bakati live, ba ye pas parlement po ba moni vie joli azawana, ba ye siko ba banda ko finga siko vie joli. Alors, vie joli na niveau oya finga maki. Yango na lancé message na Mobutu. Mobutu oyebi ozana don ya ko gérer bato, mais ozana sagesse. Vie joli azambiaka ya parlement, baza vie joli vie nono. Na kotanga pe ba junior bouton, bambiaka onga na yebi e ba fils ngo iso fils ngoi bambiaka onga na yebi. Tango moni mbiaka moko akwa isa minerer, yo en tant que mutu ya panel, to responsable ya panel, okozwa vie joli, okomema bango na WhatsApp, to sena na WhatsApp. Mais bazui vie joli, ba komise nokola mwana mukie, ba bordir nyonso wana baloba ba phrase pas vie joli. Ba finga vie joli ti na ba niveau nyonso wana ba finga ki. Na bata commentaire, ça dit même bata commentaire ba ibo kote la ta mutute bango tout ndenge moko. Ba finga vie joli. Ba longo na vie joli, ba bali ko finga njungu. Ba tsuba lobi ke to luka photo mama njungu. Ba longwe ba bali ko finga mama 16. Muta so finga ndengwana roi oyo ye muta tipo mona kana regretaka mutu mo finga mama na nga yende muta finga mère na nga. Batu ba ebate. Yene mbala liboso bana na bota mati na komi tata mobimba boye muta fingela nga mama na likambo mo mère ana été. Alors tango ba sali ndengwana Mobutu tango amoni ke déjà a sali déjà fonenga exposé vie yango mona ki vie joli mbala moka yebisi bango bo pesa nga punition bo pesa nga etumbu pona baye ba phrase oyo. Siko bomona siko place hypocrisie ezali njungu. Monde wana eza monde moko na mona neti monde wana ekota na mwa kindo kite me kindo kipenje la wana.
Vie jolie à baé na lobi non. Ba lobi petro, bo pesa nga punition. Mwana mobali oyo Douglas, lobi kuti je pense ba beba na kipena mobutu ngo. Douglas. Abandi ko manquer vie jolie respect pona ko lobane ke bo pesa ye punition. Yende mutabanda ki likambo wana. Sikoyo vie jolie lobi bo pesa nga punition, batu nyonso bavanda ki su bazaki d'accord te mais mutu moko nde azotindika batu ezalaki Douglas wana. Bon mbala liboso pe na yoka kombo na pona tikala koyeba même pas. Alors, tangue komi wana batu bavandi sui ba ko kate ye mutazo sa batu bo pesa punition. Bo pesa punition nera nini? Nathalie Mobutu, est-ce que Mobutu a certaines phrases mort lobate na likambo? Na sa, soka za na sagesse ngaka kata bango. Anga bisa bango non muta kopesa vie jolie punition te malgré ça l'erreur aza mutu botika ya za vie tout ça batu ko sala berere. Mais Mobutu pe koti na ye na maloba batu wana. Mbala moko ye pe Mobutu bon, bo pesa vie jolie punition boto la tse bracelet. Babandi sikoyo vote. Mbala liboso na mona ba pesa butu punition ba voter. O bagolo ba mystique hein. Est-ce que makambo est ça la marapi? Un fanatique bo pesa punition bobandi bon to bana ko voter njong babandi. Nana linga za punition. Mususa lobi ngai. Mususa lobi ngai te muta lobaki ngai te eza vie nono. Siko tala place vie nono aza diable. Vie nono aza nokola kamere na parlement. Vie nono a jouaka je moko ya mabe. Ye azalaki d'accord te ba pesa vie jolie punition. Mais comme ils sont sur na souka ye mutazo proposer vie jolie, bisi vie jolie, oh vie jolie na Monica ka oso ka 2 semaines hein. Digo ça voilà ba hypocrisie. Tango bazo voter. Tango bazo voter ye aboyaki. Mais tant que tu na souka, yé mutazo sa vie jolie, oh vie jolie na Monica oza vie na biso soka 2 semaines, mais yé mutabo yaki. Ça dit monde wana ozomona wana, eza monde moko elala mina hypocrisie. Au moni place hypocrisie ezali, jamais artiste a kopoussa na rokende liboso, pour même ba fanatique baza déjà na hypocrisie entre bango na bango. Balati si vie jolie bracelet, o balati si mona mwasi o autolata bracelet o esonaka wana. Bracelet balatsa qui est pour akenaka lisusu na panel mo soka kei et sonné. Vie jolie pe eluka makambo susu ye wana. Azu ba punition ndimi bo akiti. Tango amoni kaka ke parlement ekati live. Mbala moko ye wana yesu na jugu bracelet salili et sonné. Ah! Oui, mais ce qu'on bracelet tango sonné, babandi ko benga su Mobutu. Allo Mobutu. Oza wapi? Mutu to pesi punition to la ti bracelet. Akede pa njungu bracelet so sonné. Njungu. Webi journée wana soki parlement etchaka ba injire eza jolie journée. Soki parlement e finga kate ndenge ba finga ki ba mama ba elanga kezala mama na base ya propre vie jolie alongwe na bracelet aye na njunga yesone siko ba bengi Mobutu alati la mamba la moko wapi kuna lady alati kola soki mambagu kuna vie nona alati veste po bracelet zo sonné. Webi mamuso esala mai pa ba Gaulois njungu na mona ngona ebite so pa ba wa to zo attacha so mona na yebisio ba Gaulois baza ba meilleur fan baza na ba ventir moko leka kuna ah non njungu e ko sa no ko ba église de réveil webi bracelet so sonné siko ya vie jolie aye pa njungu kuna ba bengi déjà ba secrétaire ba bengi fait di laka protocole ba bengi ba rodos ba lati ba ola da vie jolie pour bracelet zo me ba bango.
Ba yesi koko yoka siko vie joli na njungu vie joli azoloba. Nde e permeta ki bango ba kende ko contacter Belvedere ou azali moko ya parlement yepe afongoli live siko yoka siko makambo. Belvedere afongoli live. Azokoka ko finga vie joli te. Mbala moko ça va te yo. Alobi vie joli na ko fingo te mena ko finga ka fali. Njungu yebisa ngai makambo eutia ba panel oyo fali à côté na bambo ndeni faire à côté ndeni. Alobi na ko fingo te vie joli ngana ofinga ka fali abanine ko finga de fali afingi na bi mais batu o ba raisonnera ndeni pona kolobela na batu monde ya bagolwa soki oyebi yango te njungu ozana maîtrise nango te soki oyebi yango te baza batu o ba na problème bolingo entre bango na bango soki téléphone nga o musu ezalaka nanu en forme po edaya nanga bimisa ba audio ya batu o bazo proposer biso tango Mobutu azabaza benga e warrior bato ba proposer ki biso to finga Mobutu nanga bimisa bango ba audio baza na bango na ye wana makambo o esalami oyo ya njungu na Mobutu na parlement eza makambo esalamaka na Sénat na parlement eza nango makambo akoboma na bango mutu te eza ba guerre ya panel mais bango ne ba memi ngo na genre moi mabe ba komisi bofinga ba papa ba mama sikona mituni njungu avantage eza nini bolexi 2 jours en tant que bozana ba moment ya ba billetterie ezoteka mawana Gaulois baza faible oko kumba bango na mupepe bango pe ba mama tala ne ba mema bango nyoso likamu moka mukie tala ne ba mema bango nyoso siko faut voir sikoyo batu oyo balingaka vie joli te ba se défouler mbala moko ba bimisi makamba zakela na motema ba bandi ko finga eloko sikoyo esepelisa ki ngai njungu foto féliciter batu msusu Vietnam. eloko esepelisa ki ngai na ke omona na live ya Belvedere na moni bandundu na moni Junior Buto bazo kote la vie jolie pona mutu moko azo finga vie jolie aokita po mutu moko kote la ki vie jolie wana zati à part Junior Bouton à part bandundu soki nana ko bosana bango nyonso ba fingi vie jolie siko na tuni bo fingi vie jolie bo zwi nini na on lancer message pa na bango awa bino bo finga vie jolie po akwa isa minerer bo bosana teke bino pe ba ko finga ka bino bozala na droit ko kwea na erreur te omoni nga à l'époque njungu ezalaki ndeni ngai tauna zo sala débat awa ya makambo ya papa Hervé yo yebi comment bat bazo benga na seg ba benga ngai shoda makashi yo penjo za shoda sheji shoda ezara soda ezara soda oui wana vie nono abenga nga shoda oyo bisho kodi sheji kende avancer oyo bisho wana nga na o défendre vie nono na sa so komela nga na se oyo soda matu nyonso bayeba 16 soda makasi asalaka débat fingaka te asalaka débat tout droit ye fere tango asisi fere na ozwa exemple mutu te bwana tango na bango nyonso baza bien baosepela na ngai shoda makashi oyo bisho kodi sheje bebe bonga oyo bisho avance beta ye toko avance kodi sheje ebebe bonga tango na sala ki mwa erreur na sala ki pona mama muze kindingu bango nyonso babalukela ki ngai omoni monde bagolwa monde bagolwa osana droit erreur te eza faux monde yango na pesa nzambe merci pour adelivanga na batwana osana droit erreur te yo za wana fo betaka ba tir mukolo osala erreur batutu ba ofinga eza makamba fingi vie joli eza makamba finga ka Irma tala ne ba finga ka Irma parfois Irma salika erreur moko ko sala live na mutu moko boy directement baba ni ko finga mais ba bosani ke Irma somba ka ba est-ce que ko sala live na mutu songolo pakala ndezali erreur to ezali pour ça to choix ya mutu aponia sala live na mutu etel mais bango ba baby sa monde ya bagolwa ba tcha batu singa na kingo
Mondia, ça dit, les lopes n'a pas comprendre te un jungu. Tala ngama kamba faire na bandiango kala depuis 2005 hein. Maramba papa Hervé kala na yebi bien maramba papa Hervé. Oko sanga place monte. Alors, ba lelo ezoye bana susu te njungu nani Gaulois nani Gladiator. Toza la wana. Ezoye bana lisute. Bango nyonso bakomba Gladiator. Gladiator aza wana pona ko répondre na bato ba yaka mabe pona faire. Mais Gaulois aza na simple, Gaulois sala ka débat, Gaulois sala na mutu nyonso. Mais lelo o ezoye bana susu te nani Gaulois nani Gladiator. Bango nyonso bakomba Gladiator. Gaulois mutu lokola ngai, tant tozalaka ba Gaulois mutu lokola ngai, na solanga na ba warrior na sikaka na bango, rankini ya faire wera yangani na kati. Rankini ya faire waze kwa yangani na kati. Rankini ya faire na bandeko na ya wenge yangani na kati. Ngana za Gaulois na zaka wana poto tindi artiste ke de liboso. Mais Gladiator nde asa mtu ayaka pona ko répondre soki likama ezali. Gladiator to ko considérer bango lokola ba Alexis West. Vous comprenez? Ba Alexis ndenge ba répondaka. To comparer bango net ba Gladiator ba ngwana. Siko lelo ezoye bana susu te nani Gladiator nani Gaulois bango nyonso ba komi Gladiator. Bango nyonso ba koma ko répondre. Bango nyonso ba komi non. À l'époque ezaki bongo te. Et c'est là qui divisé. Okomona ke Gaulois a son esprit na ye, Gladiator pas son esprit na ye. Yango moni na code 16 bacha ebeba ebonga. Na code 16. Et cha ebeba ebonga. Elingo loba Gaulois Gladiator njungu. Très bien. 16 mois pose mouke bandeko. Bozolanda biso tuze belé mais toujours tapoter te live ça signalé bandeko na mato si mettre ko tapoter toucher cœur d'équipe abonne-toi pour ne pas rater occasion s'il vous plaît tout tapoter live les allez vraiment menacé na éviter nani azo menacé na akize mutute mais soki oye pour na signaler live c'est mieux au tapoter pour que yo kama kamni to koloba awa après na ebi que au fond la live après voilà mais tapoter au signaler live te vas-y 16 yango na lobby ke au mona ka code 16 ba tuti ba lobaka makamba code 16 ba yeba na bango signification na ngote yo ye bien hein? Oh mais ba lobby ebeba ebonga n'est-ce pas elingi oloba Gladiator yende ko bebisa yende ayaka ko répondre mais ebonga Gaulois est-ce que comprend signification non oui. Batu siko lelo bakoma bango nyonso bakomika ebebe bonga. Ata ayebi eloko te ebebe bonga. Oyebi no mama fere te ebebe bonga. Ba yebi so mwasi ozobala abongi na yote ebebe bonga. Oyo bisho. Oh, même makambo solo bezala bongo te papa ye faire sale oyo ebebe bonga. Oh. Même makambo solo basi papa ye faire sa bongo te ne solo babongisa ebebe bonga. Oyo bisho. Oh, mende kona ngai makambo so sale za bongo te papa Hervé seri wana betaki concert boy contrat za yo ebebe bonga oyo bisho. Oh, mende kona ngai sala bo ebebe bonga oyo bisho. Ça dit maladi wane kote la bango. Bango nyonso bakoma kaka ebebe bonga oyo bisho. Ata likambo fera yebi na yete ebebe bonga oyo bisho. Bakelaki ko kaba saki loso na porte artiste tango yo opekisi na pekisi bango e komi ebebe bonga o bisho boti ko finga wera aza mutu oyo fera bima kuna ebebe bonga o bisho sadi boti ko salama o ebebe bonga o bisho sadi e koma neti maladi moko boy me batu ba comprendre na bango signification makamba lobati zokande Gaulois oya bengami Gaulois ako finga mutu te Gladiator nde azana facilité ko finga Gaulois nenga na yebeli ako finga mutute. Parce que ça divisé. Gaulois baza pour faire akende liboso Gladiator aza pour la sécurité ya faire. C'est comme bango nyos bakoma ebebe bonga. Oyo bisho. On se comprend. Alors, c'est tellement compliqué qu'on vivre dans le monde ya batu andengwa. Balingi batu ya malamu te balingi batu ba pesaka bango ba conseil te. Bango balingi basala makamu selon bango. Bakomi si monde ya bagolo no la secte moko boye. Mais bazo kimisa batu. Même bato baza wana njungu ebele mitema na bango se lembi nango. Lele komi ezala mutayo kanjemba kofi problème.
ezala Irma abini njembo ya ate ya héritier problème Mama Bernice ye wana bafinga ke série moboye bamona ki azobina njembo ya héritier mais degré bafinga Mama Bernice mais lelo oyo njungu soko longoli Mama Bernice soko alobika tika makamba bagolwa mais makambe bele kufiti parce que aza parmi ba mère o ba simbi makambo na ba Irma wana na ba sœur nanga Djibril mais bango ba finga ka batu nyos heureusement moi batu bazaka mo motema bolingo mais soki ko longwa mais Mama Bernice ya longwa po degré belvedere afinga ye non na tuna ka bango ba njiro bo finga ka batu bozwa ngo wapi papa hervé aza na posa ya batu ana posa bazoba ana posa batamayele ana posa bizengi ana posa batu nyonso wana siko bino bokomo benga na batu bakutu bana bateti po botikala ndeni yango ozomona lelo résultat toza nango artiste Ferregola o ngana lingaka atie concert na ko arena na carrière na ye sinon déjà ba billet wana elali njungu lelo toza na difficulté ya kosilisa ba billet à cause ya ba ranking o ezali provoqué ndenge bafinga maison mère ndenge bafinga batu nyonso non photos na ba ranking moko no, limité soki golo azana ranking na wario et ça logique parce qu'à l'époque tant babanaka faire fali malgré lelo moko azana moi divance azana ba marabebele mais na ndenga kongoso to zongi to tanga de kombo wana ezana ngo normal so ba otutana mais so bokomo longwa bokomo kende tina wera bo finga bisika oyo papa hervé abima et ça c'est normal te Kofi afingama batu nyonso wana bagolo bafinga sikoyo bolingi botikala na banani na minute to oloba o Emile ape quelque part déjà babandi déjà ko attaquer tito oloba boy golo balingaka te bayoka mutu moko boy quelque il y a des problèmes faut ko talaka au problème to kota te pour na intérêt ya artiste fanatique aza mutu abombaka intérêt ya artiste nayi abebisaka yango te abombaka nde parfum ya artiste nayi yango monaka ata mutu moko afingi fali omona teke ba warrior nyonso ne basali ba live ba répondre mutu wana non omona parfois 3 4 ba répondre pe makampe sili mais chez les Gaulois tala no makampe uti na ngolobi njungu moni ke ndenge ba bouger bango nyonso tous les bateaux mbali boso na ngana mona parlement 300 personnes en ligne mbali boso pour parlement ngo PC là nango déjà mbala liboso ça veut dire parlement faut remercier njungu po biso to sali bango wana bazui moi 200 personnes moi 300 pour journée wana ezala ki sorta na 2 téléphones te reçoit matière te lettre ka soma ki 2 téléphones mama rita somi 2 téléphones ba somi 2 po o fo yoka njungu koto yo yoki parlement koto po soko yoki bongo te o raté maramebele mais pour na ngai njungu et c'est là qui vraiment ko sala promotion ya artiste tango moni batu ba ye ebele na live ndengwana ezala ki moment fu basala promotion artiste tango bakoloba makamanjungu bon makamanjungu on peut to lobby c'est bon tout ça c'est promotion mais ba silisi live même combo ya faire ba lobby angote na mituni ba question wapi intérêt ya artiste na harmonious bosali wana wapi intérêt ya Ferregola makambu ya malunga ofo bolobela yango te makamba buso bande yango balataka wapi intérêt à faire wapi intérêt oyebi parlement na njungu oyebi ke bosomi si ba téléphone jo ah bon non lobela ot suka na bagarre comment ça oh mais ba toujours wana za ki force la na des téléphones tango vient joli à sala qui déclaration à beng sabagoloa c'est par là maman Rita qui na osoma des téléphones oh bote bacho na munene oh masa na save yo kangati c'est par là batu basoma ki des téléphones ba yeba ki atangi ba kombo ya batu o esimba kate ekoyina jour wana sala qui soki yo sali live yo mutu mususu o sala mpiaka foka parlement na njungu basala de batu mi balona basala batondisa batu posoko meki o sala mpiaka Maman Rita mbala moka ke so ba téléphone des téléphones pour landa bien mais c'est là qui moment o sala promotion à faire mais ba les mani ko sala promotion à faire des jours bo sali promotion papa revêté
Bokoti na bino na buzoba, ba distraction ya buzoba. Na soye bisayo njungu, Papa Hervé fo aluka ba fan mususu. Ba wana baza dini kozala ba fan na ite. Fo aluka ba fan mususu. Eloko ebomaka ba Gaulois, po toza mélanger batu mususu ba uti na BCBG, mususu ba uti wenge. Njungu zo la révélation. Très bien, nazolanda très bien. Soki omoni lelo na kanya ba Gaulois to yokanaka bien te po ba mususu ba fingana déjà tango bazaki na wenge BCBG na wenge maison mère. Et ça ba ka o ekutana o eya ko soutenir Papa Hervé ne ba tutana ndenge wana. Migola muta BCBG nga muta BCBG Mobutu kutu na bi nationalité na été po akoso soka aza muta misenini ba sebele. Siko de esprit wana ekoyokanaka te po baza ensemble siko na minto. Yango mona na kango ya ba Gaulois. Jamais de la vie au komona Mama Bernice na Mobutu baza la live moko. Eko sala makate. Po baza batu o bayoka na kate. Sadi makambu wa wenge e soko lingo luka wenge mona ngwe pa ba Gaulois. Mona ngwe pa ba Gaulois nyonso o esala ma pa ba Gaulois eza kidi wenge. Wenge BCBG, wenge maison mère. Mais ce que Papa Hervé, ce que fait, ce que la génération ya sikezo botama, o bazana ba microbe ya wenge te. O bazana maladie ya wenge te. Faut, bangonde ba bima sikoyo, ba défendre sikoyo, personnalité na eto parfait à faire. Po bangonyo se bazana ba mikolo, ba uti ba wenge. Yango ozomona ke bazalaka ka bayoka na kate ezalaka guerre njungu neto ole kaka makambo ya njungu lelo boye zelaka toza awa makambo seko bima nango susu njungu tozo ngana na réunion stratégique mituna oui na réunion stratégique réunion na bit na mozagini na yebisaki yo bandeko to tapoter live, to tapoter bakanga ba commentaire. Moi j'aime pas trop quand ba commentaire mais surtout zo tapoter te bazo signaler biso eza moi koko so bandeko na ngai. Ba donateur pour sécuriser live, c'est très important ça bazo landa bino. Ba leader orchestre bazana se bazo rolanda. S'il vous plaît, vous pouvez se force. Merci beaucoup. Oui, toujours grossesse. Tangu bango ba yaki na système basala carnaval. Yango système yaki. Tangu nga na yoki yango, na yebisi njungu na koleka pona passer message yo. Na yebisaki bango bosala carnaval te, eko sopa biso. Bosala carnaval, eko sopa bino kutu biso te, o biso. Eko sopa bino. Parce que carnaval eko pesa indice mo amabe. Bana mai bayokaki, bayokaka na bango nga njungu, ata basala kasamba bayokaka nga. Balongwe wana. Basali réunion moko stratégique. Et c'est là qui est bien, que ça la réunion stratégique, et ça bien, et ça m'a bêté. Et comme ma bête, ceux qui m'a camboto sola et bimi libanda. Na mona qui gardait du temple, a soit qui idée à malamu à lobby que non tant que la kuna bo filmete, batuba na kat ba filmete. Première elo kalobaki. Yami balé makambo o ekoloba makuna ba lobate libanda. Et ça idée à malamu. Mais sikoyo kaka bango moko yango na yebisaki yo ke mondi ya ba Gaulois wana eza mondi ya batu bayokaka te mitu matoi mangongi mutu makasi toza na ba image mona kilobi jour wana olakisa ba image koma bazalaki na réunion en plus mutu atelemi na caméra ye moko azoloba ke toza na réunion stratégique jour na yebite soko ko bandela ngo mokili o ezalaki jour yango te bayoka. Soko rosa nango soko permettre nga père. Est ça possible? Djongo. Pardon, nazo lukango en fait. Désolé. Tchela biso to yoka po omo na place batu baza batabilobela. Bon outo ça la réunion stratégique. Et ça bien, ce qui est ça en huis clos. Bon, toi comment va? Merci. Il y a pas Gaulois. On dit des fois vous dites Paris, chip. Donc, Gaulois va s'en aller mais la zobo au chabo ezana masanga, tu vois.
Kaka audio. ekosa mabundi ala okona mabundi ndenge na esala bino golo amesana na mabundi golo amesana na mogolo donc golo de partout place ozali stratégie balibeka stratégie mabundi bango te golo asali golo partout dans le monde place ozali stratégie yango oyo balobi bakundi yango arena ona bamona soki tolambama golo partout dans le monde mama présente ye donc aye na biloko yango pene ya bakongo wenda mpenza mali mokola concert omoni bino moko boyoki yango nayebisaki yo batu oyo baza trop bato ya sentiment bayebaka kobomba secret complice production John Bemba nalobi avant koma kuna donc batu tout bazalaki baza bagaulois notamment Papa Rolls et puis nani namoni pe écrivain comment il s'appelle Alema Bakou pe koma gaulois à tout le basco. Bon ezalaki réunion oyo esalamaki mpona bafanatique nyonso à Paris selon idée ya réunion mpona bafanatique nyonso à Paris. Est-ce que bafanatique à Paris moi nombre wana est-ce que Maman Bernice aza muta Paris ta Maman Bernice aza muta Belgique? Est-ce que bato à Paris moi nombre wana ka bata Paris? Osomona alo bango nyonso wana tokolobaki baza bagolwa bapapa rosu konso baba golwa po ezaki réunion stratégique ya bafanatique ya Paris ndenge esalamaki na Belgique omoni siko ya Belgique na video ezate na mambasolaki okoye bango te parce que ezalaki conduit par Maman Bernice. Siko oyo balobaki video ezalate siko makambo deje bimi ye moko na caméra lobi nini réunion stratégique eza po na mabundi ebima ko rena wane parce que ye moko déjà pesi indice eloko baye ko sola ba ye bara ko bomba secrété yango na yebisaka bango bozala katana ba groupe WhatsApp soki bolingi bosola ta defo moko ya artiste bolo bela ngo même atana ba WhatsApp bomba même mais bango bazawana ba telemi asali vidéo alobi ke no eza pona stratégie ya mabundi tout consort faut pas souka biloko nengwana déjà bimisi indice ya likamba eko sola mais njoka nde eza idée ya malamu tant que fanatique azo raisonner likamba ndengwana eza nango bien soki ba bombi ma ba secret mais soki comme obima ya mabe po eza na mabebele linge bima o basolaki na kwa kide ndeko momba ne komelanga makambo ba 500 euros boy ndeko mo komela ngai azape golwa ba 500 euros selni akomelanga likamo ba 500 euros ngamona se oh soki ba sengi na mutu 500 euros na ebite so eza solo solo komi bongo ko changwa na nzungu te parce que magambo nzungu ebindenge tokenda nango papa ba chona munene non mais si kwa ngona lobi na yebite fona vérifier likamo nengwa pona yoka ke ndisi moboy mais na olukela yo mutu ngo wana na oluka pe capture wana pona présenter bino aw mais na yebite soki eza bongo na ndimite lobi bien pe que na yebite soki eza bongo mais soki eza ba stratégie ya malamu pona intérêt artiste eza mabete njo mais na lingaka makambu ya Papa Hervé ba bombaka yango pe njungu est-ce que vous comprenez? Allô? Na joue très bien papa. Na lingaka nga souci na ngezalaka makambu ya Papa Hervé o ya kati. Tozala to koma tana ba fanatique mo baza makasi na robomba ba secret ya Papa Hervé.
ndenge na monaka ba warrior omoni makambo na bango ata basali réunion stratégie zela nazoka mo exemple ke tango bakendaki Stade de France groupe mo ekendaki visiter Stade de France place boyokanaki na yebaki boyokanaki bokenda kuna tango bayokanaki naloba tango bayokanaki mutu ayebaki te tofanika boye image ebimi bafanatique bake Stade de France oh na place bokendaki komela mwa kopo eyebaniki mutu mpe ayebi te est-ce que vous comprenez? Basali stratégie bake ndenge babandi stratégie bomoni te tango bake stade bomoni bango place bakenda komela mwa kopo bomoni bango te eza biloko oyo nga nalingaka na monde ya bagolwa ezala bongo